Ndeko mwana mama, yo oyolula bo kolongono ya nzoto. Et yo nde olingi yo vandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel. Maxi Bien-être. Produit à base de plantes naturelles. Restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzinga ya nzoto nanga, pona bo kolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Fidèles internautes de CongoMillennium.com, merci de vous retrouver encore en ligne et surtout vous qui aimez beaucoup l'émission Qu'une réalité que vous présente votre humble serviteur Belobel Cam, le défenseur, et derrière la caméra c'est toujours l'ingéniosité de l'ingénieur Olivier Divididi. Aujourd'hui Qu'une réalité vous propose un phénomène qui se passe à Kinshasa. Oui, il s'agit d'une maladie qui s'appelle communément à Kinshasa Mbassou. Oui, le musicien congolais ont chanté sur Mbassou. Et vous vous posez la question de savoir c'est quoi la maladie de Mbassou. En réalité, sur le plan médical, nous dirons que la maladie de Mbassou, comme on l'appelle à Kinshasa, c'est une forte infection, une infection qui fait gonfler la partie infectée et qui, en progressant, crée des grands plaies dans la partie qui est concernée ou infectée. D'où vient la maladie de Mbassou et comment la maladie de Mbassou atteint ses cibles et pourquoi la maladie de Mbassou fait la rage à Kinshasa. Nous allons les découvrir tout de suite sur les images que va nous proposer Olivier Divididi. Suivons les images et les commentaires après. Mbote ndeko mbote na biso toye wana commune ya Selemba umetukuti yo na maladi na lokolo eza maladi nini? Maladi yo ngana sana ngokuti ngana lokolo eza maladi ya Mbassou, eza maladi ya Mbassou na banzi mozo mona ndenge esa lokolo biso na Selemba maladi ya Mbassou eza pena tellement fort. Donc batu bazo zanga bolingo vers batu bazo bwakela baninga na bango maladi ya Mbassou. Maladi yango ya Mbassou ebandaki yo ndenge nini? Maladi ya Mbassou ebandaki ngai do lokolo no premièrement ko vimba lokolo. Lokolo evimbi na sima lokolo ko vimba ale. Et au sala lokolo nyonso komi mwindu. Na tout un tour lokolo nyonso ne komi mwindu bongo et ko bebisa ngai lokolo donc e polisi lokolo. Lokolo Lokolo ko pola et comme bimisa mai. Comme bimisa mai solo donc okoka pas même ko supporter. Donc eza maladi mo pena mabe makasi. Maladi yango na éviter eza maladi yaka yango moko ndi ba maladi nyonso to ba maladi o babwakelaka. Eza maladi o babwakelaka batu. Yango yaka yango moko te yango eza maladi oyo babwakelaka batu. Ndeti oya yo cause nango eza nini? Oya ngai cause nango eza makambo ya basi nde tolingaka ba chéri na yo kuta nango epa ya mbanda. Alors disons mbanda nde muto bokeli ngai maladi oyo. Olingaki mwasi ya mutu ndi mokolo na ye abwaki maladi. Nalingaki mwasi ya mutu na kozanga pe koyeba na yebaki teke mwasi wana za mwasi ya mutu. Donc mwasi ya mutu nde mutu abombaki vérité singa na yo kozwa ba choc oyo akuta nango. Mais esalimaki ndenge nini ti okoma ke mobali ya mwasi wana amona ebandaki ndenge nini po ekoma ti lelo Mbassou? Selon mwasi ndenge ye moko mwasi expliquaki ngai. Donc mobali déjà ça mona biso déjà une fois déjà tozo bima déjà na hôtel. Bon ye mobali azangaki mwa moya ya kokanga ngai ou bien ya kobenga mwasi ko yebisa ye. Ye moko remarquer ka na ndenge na ye alaki akesa ba bisala sala na ye ti ndenge to yokutana maladi. Po oyebaki ezalaki Mbassou ebandaki ndenge nini? Osantaki nzoto ndenge nini? Pona yebaki ezalaki Mbassou na santaki nzoto enano moto na toujours na nzoto posa kolia ezate motema vrai moto makasi donc place na yako senti pena ke yango ezaki pena Mbassou. Siko tango yoko yebaki eza Mbassou okendaki na hôpital po ba kende ko salisa yo to okendaki mbala moko na traitement ya bokoko? Bon ba parents nga baboyaki nanu na kende nanu na traitement bokoko. Ba bamonaki bokoko eza comme kisi. Batindaki nga na kende na hôpital, hôpital na kena leki na 3 docteurs. Donc il n'a bikité.
tant on est na bokoko basimbinga déjà yango na ok déjà 2 mois na moni déjà ça va mais na bopito na leki déjà na perdre déjà ba ina ne 6 mois na zwa lobi que to mais na komi na pa bata bokoko basimbinga donc 2 mois yango na moni lobi ko mo kende ya na nzoto na Sko conseil nini yo kopesa na bato babwakela baninga ba maladi ya mbasu to babilingi oyo bazwaka basi ya bato même soki bayebi. Conseil ezaka ke bato babwakela bato maladi ya mbasu avant ke robokela mutuli maladi fo lukana no kuta na ye oye balikambu wana oye asali eza normal ou bien eza archifo po talaka ka bandeti ngai na kana ngai na yebaki te po soki na yebaki azalaki mwasi ya bato nalingaki nalinga ete po basi bazebele mwasi ye monde mutalandaki ngai na sima yango mobali na abokelinga maladi bo to lo bali susumi. Mbote ndeko mbote papa to kutio pe awa na kati ya commune ya Selembao oyebi maladi o bazobenga mbasu maladi babenga mbasu wa na yebi na mona déjà okoko yisa biso ezalaka ndenge nini bon mbasu na mona ya mingi dia ba problème somtala mo problème na mutu nde biso to yebeli somtala problème na mutu mona peut-être mutango qui n'est pas bato basalisa bato maladi ya mbasu abwakele mbasu mpona likambo boye po apesaka moninga pasi mbasu yango babwakaka yango précisément place nini bon mbasu eza baforme ebele mosusu na liboko mosusu na likolo donc ekomaka infection donc ezaka infection mais ezouta na eza don spirituel euti na bokoko na bokoko oui maintenant eloko eza likambo ya bokoko traitement nango epai minganga esimbaka te bon selon expérience nanga nde toviva mokili nayebi bamédecin mpe basilisa yango mpo bango bazwa yango comme infection batraite yango na baantibiotique mwa makasi esilaka nango mais na bokoko mpe basalisa yango esilaka nango sikoyo nini yo koloba na bato babwakelaka baninga maladi ya mbasu conseil nini okopesa normalement eza mabe obwakela moninga maladi eza mabe makasi so oza na problème mutu fo oluka kosolola yango na moninga bobongisi esili ke otika na otika moninga basouvenir o mabe obwakeli maladi so ayo odécouvrirelaki yo donc eza bien te plus mwana nzambe akosala acte wana te nde tozala quelque chose problème balobi mingi bazobwakela yango bato surtout soki ozwaki mwasi ya bato surtout bilenge mikolo na Kinshasa ekomi ozwi mwasi ya mutu babwaki maladi ya mbasu mpona yo eza juste to injuste normalement eza injuste puis ezaka mpona mwasi te même na misala tozoyoka yango mwana misala okendaki bato osala mosala na yo malamu bien na oteka na yo bien bato mosusu bakaniseli yo mabe ale basali yo mabe wana donc na forme wana sens wana plutôt mbote mama tozolobela lelo likambo ya maladi ya mbasu awa na Kinshasa oyebi yango en fait maladi yango eza ndenge nini pe utaka mingi wapi maladi wana d'après lokwanga naza infirmière d'après na kimunganga ezali infection mais na ndenge ya vie actuelle balobaka ezali maladi moko babwakelaka yango babwaka yango ndenge nini na balabala moto ani ya tito na mopepe babwaka yango na balabala exemple soko osali mutu mabe obe oyibita biso mbonga mutu akokende pa praticien moko azwi nini eza lokwa kozwa ata mosusu lokola tonga nde toyokaka azwi tonga aye na tonga wana abengi kombo na abwaki na balabala yoyo konyata ata mosusu tonga obie nzete nde ekozwa yo mwana ekoti ndeti mutu avandi awa na Selembao abwaki tonga na Selembao yo mutu ovandi ntango mosusu na bandalongo ni atimbala moko eke na mopepe kaka ndenge wana te fuyo oniata nde yango oniata tonga wana oniati tonga wana obie nzete ya kamundele nde maladi na kokota na nzoto na makila kokota nango na makila na nzoto manifestation nango ebandaka ndenge nini manifestation ebosa ebandaka okomona likolo ekomi yo rouge ndenge likolo ekoma yo rouge ale evimbisi likolo lelo likolo ekovimba omona sikoyo epasuki esali pota maintenant ntango ekopasuka esali pota na nzoto nde yango ebandi kose manifeste ebandi sikoyo komanifeste na fièvre na pota wana nde na traitement ya minganga na traitement ya bokoko nini etretaka mbasu na mwana mbango pena sikoyo ezodépendre sikoyo na ndenge ya mutu
lokola nga na yebi traitement munganga pe esoignaka ezosoigne bien pour toza na clinique ezosoigne yango mais na bato mingi nde bazosala nde kibokoko nde ezosoigne rapide. Maintenant bacause oyo bazobwakela bato maladi ya mbasu eza mingi nini? Bacause mingi ezali oyibeloka mutu ozwi mwasi ya mutu ube bozala boyokani te mingi bambanda pe bazosalaka mpe makambo wana mobali azwi mobali ya mutu yo ozwi mobali ya mutu mokolo mobali ake abwakelo maladi wana. Nini yo koloba na bato bazobwakelaka bato maladi ya mbasu? Bato babwakela bato maladi ya mbasu yesu ko ça dépend mutu yo nde linga kotambola ne na sembo po maladi wana ezwa yo te oso tambo na sembo maladi wana kozwa yo te soko tambo na sembo te nde maladi wana okutana nango. Mbote papa. Mbote papa. Tokuti opoza wana Kinshasa oyebi maladi yo na Kinshasa bazobenga mbasu. Nayebi. Maladi yango ya mbasu ezobwaka mato eza kopesa mandenge nini? Maladi ya mbasu tolobe pona mbasu maladi ya mbasu epesa makapona action ya moto nenga azosala eza na bato ebele bayaki na basi na bango bakote oyo bango bauti ntango bakokoma na Kinshasa mbongo esili moto mosusu aye aza na mbongo na ye aye kozwa mwasi na ye akoma obima na mwasi na ye kolo mwasi ntango akokanisa badepase oyo amemaki mwasi na ye mosika po aye akokoma na ye awa me moto mosusu akoma obima na ye akozala na motema pasi amoni kete moto oyo alekinga mbongo soki nafundi ye pa leta na leta nga naza na mbongo te lokola ye akokanye kaka procede kuna po ye aza na mbongo nga naza na mbongo te akepa nganga na nganga wana akokende kete nazwela ye mbasi mpona nabebisa vi na ye po atambola na mwasi na nga lisusu te po bie oyibi eloko ya moto me soki mbasu babetaka moto kete moto azoleka ayibi eloko na yo te azwi mwasi na yo te po obwakela ye mbasu bazwaka kaka moto oyo azwi eloko ya moto oyibi eloko ya moto to ozwi mwasi ya moninga nde bakobwakela mbasu. Oyibi eloko ya moto bie ozwi mwasi ya moninga c'est tout nde babwakelaka mbasu. Mbasu babwakaka ngo mingi na kote nini ya nzoto mobimba to ndenge nini? Wana nenga nayebi mingi te mpona monaka moto mosusu aza na pasi na lokolo ke mbasu moto mosusu aza na pasi na nzoto ya mobali mbasu eza sorte bisika ebele oyo babwakaka nga nayebi. Est-ce que oza na conseil kokopesa mpona bato babwakaka mbasu to mpona bato bazwaka basi ya bato? Conseil ya liboso nakopesa mpona bato balingaka basi ya bato po eloko ya liboso basi baza mingi na Kinshasa yo soko oza na mbongo okolinga mwasi nyonso na ku nyonso oyo olingi komona mwasi ya moninga ata aza kitoko ya ndenge nini tika luka na yo ya mwasi ya kitoko ndenge moninga na yo aluki biloko soko omoni biso totambolaki bapei mosusu ata omoni mbongo ekweye na balabala tika yango po yo oyebi mbongo wana ekweye na balabala ndenge nini po na minute wana mbongo kete omoni moninga azoleka na mbongo na ye yo nini sala musala nyonso toka emema ata mai sala ata misala ya mike zwa mbongo okolinga kete na moni ndeko aza na mbongo na ndako nakete koyiba ye suka nde ekomema yo na liwa po ntango akokanisa mbongo na ye pasi oyo azosufre na bana kotangisa bana yango nde akomema kete naluka mbaso nabeta yo mbaso oye kobebisa vi na yo yango nde tozoyebisa yo kete suka mpona bandeko oyo bazoyiba batika koyiba mpona bandeko oyo bazolinga basi ya bato batika kozwa basi ya bato ya mbaso biso toyawa na mokili po totalaka bino te ata oyebi kiti na yo ya mbaso bomba yango po komona ke ozwi bato nyonso yo kosilisa kongo mobimba kobwakela mbaso bato nyonso bazala bahandikape banini bakotikala na mboka yango nde mwa conseil nyonso po soki moto osali mabe tomoni mabe na ye bato bamoni sava okoki kobwakela ye mbaso me mbaso ya kobwakela moto pamba oswani na moto likambo ya moke boye obwakeli ye mbaso eza kitoko te epa conseil oyo tozopesa bato bazobwaka mbote ndeko likambo ya mbaso etelemi makasi na Kinshasa balobi
bakobwakela bato mbasu na makolo na maboko na nzoto ya mibali ezolobela oneni likambo yango ya mbasu. Eza ndenge moninga na ngai alobi eza kaka bongo po mingi ya koloba ebele mingi ya koloba ebele eza te ndeka moninga alobi yango wana tozomona kaka bajeune bakomi obeba bato ebele bakomi kozwa bamaladi wana bon mbasu ezwaka kaka pamba te ezwaka kaka soki osala ye problème nde koki kozwa yo mais oyo babwaki oyebi no likambo te ezwaka te soki ozwi kaka problème na mutu nde akosala yo mabe mpo elukelo problème alors mingi ya kobakisa eza te kaka nde moninga mbote ndeko likambo ya mbasu nde likambo tozolobela soki okoki kotombola mongongo toyeba mpe point de vue na yo. eza bongo mama mbasu actuellement mbasu ce sont des fétiche wana ebano ezala nanu awa te na Kinshasa eutaka wapi bon tozomona ezokota parci parla ezowita baintérieur ekota awa mbasu eza eloko moko ya mabe mpo na nini biso bajeune bapapa towana ntina tovandaka tomonanaka mais moninga azoluka na pasi yo mpe omoni eloko na ozwa esi eza bien te mais mbasu eza eloko moko ya mabe ebebisa bato makasi tozala na bolingo tolinganaka biso na biso moto asala mabe limisa ye ezake to obokela mbasu ate eloko moke mbasu eboma biso makasi eza bien te. Oui, vous venez de suivre ce que nous a préparé, nous a présenté plutôt votre caméraman préféré Olivier Duvdidi. Oui, la maladie de Mbasu, comme nous l'avons dit, eza ma maladie moko ya bokoko. Maladie moko o eza koya te ndenge toyebi ba malaria, ndenge toyebi ba typhoïde, ndenge toyebi ba Ebola to ba sida, non. Maladie ya Mbasu sur le plan médical, bazo bengango une infection o ezozwa une partie ya nzoto. Ezo pona partie te Mbasu ezo boka ezozwa na moboko, ezozwa na makolo, ezozwa voire même dans le parties intimes ou le sexe ya batu. Mais provenance ya maladie ya Mbasu ezali kouta mingi na mondi ya molili. Eza ba maladie moko oyo bazo boaka kobwaka. Bazo boaka Mbasu pourquoi souvent ezo salima na batoyo ba mesana kozongisa mabe na mabe, comme vous venez de suivre notre jeune camarade qui souffre de cette maladie avant la commune ya Selemba, où selon lui et selon ceux qui l'ont connu et jeune wana asoki Mbasu parce que abima kina mwasi ya bato. Actuellement les jeunes à Kinshasa et surtout ici dans la commune de Selemba, où ba jeune ba commune na motema mabe makasi. Rien que pour bimaki na mwasi na ye, rien que pour yibaki mbongo na ye, rien que pour boyaki kopesa ye, kokabela ye to kopito kozo kufuta nyongo na ye, akoki facilement kobwakela maladie ya Mbasu. Mingi komi une manière ya ko torturer moninga wa salaki yo mabe. Mutaso ki mwasi na yo hormona babwakili Mbasu, mutadefa ki loko babwaki kofuta babwakili Mbasu. Mususu kute komi pe ndenge baninga na biso balobaka bato basala kama bazana domaine ya commerce balobaka ezo bwaka d'une façon sans but lucratif, c'est-à-dire oyibi epete ozu mwasi na yete ofingi yete. Mais jalousie lisusu eza moko ya ba cause o ya ba maladie wana ya Mbasu. Ayokili okaka likunia na mosala osala bien koleka ye zo briller aux avenir moko qui promeut et puis pouf babwa kilo maladie ya Mbasu pour na commettre fin na carrière na yo. Mais ezala pour la jalousie, ezala pour des soi-disant vraies causes, maladie ya Mbasu eza maladie mabe parce que beaucoup de gens meurent à cause de cette maladie. Moto sala o mabe ou pas. Motos au moins si ou pas, ou pas, je sais, on est tous des croyants. Il est écrit dans la grande Bible, le pardon, c'est une puissance qui libère. Si et seulement si, nous devons apprendre à pardonner, nous devons éradiquer la jalousie loin de notre société pour promouvoir les vraies valeurs congolaise. Si vous avez aimé cette grande émission, surtout ces images, j'ai dit grand merci, oui, à mon boss, l'homme qui assure et qui assume, le vieux qui assure et qui assume, il s'agit de mon boss, le boss fantôme, l'homme du millénium, c'est lui qui assure, le directeur général. Grand coucou à vous qui nous avons suivi de partout dans le monde, et surtout grand merci à celui qu'on appelle l'Irlandais noir, Gérard Nganga. Grand coucou à toi, l'homme à Vertiache Libandi Antolo, lui on l'appelle Désiré
Désiré Kengebeni Motemaya Mamabia, la ministre. Nous sommes arrivés totalement à la fin de cette émission. Devant la caméra, c'était votre humble serviteur Belobel Kame Papa Na Christina. Derrière la caméra, chez les chocolats chauds, Olivier Divididi. Suite à la prochaine occasion.